Karine Mokonzi, le même la vérité. Karine Mokonzi, le même la vérité. Quand on voit le le la vérité. Tabaka ngana otolola ina kasho, oyibitini. Voilà Karine Mokonzi. Karine Mokonzi. Wale ça na kene ko fune na tribunal. La carte mairie. Papi so conseil. Wale ça bipona ndima ke olimbi singa yaka na église na ngai. Oh. Na siminzela pe na kene église na ye esili. Mais dimaka lokolo ko mondimi ya wale ça. Na kende kende pona ola kisani ni ke. Nazana kanda ya wale ça te. Na yeko sa propagande ya papa Simo Kimbangu Kenga. On a mon miracle na ye. Mais na korbango bien que voici l'homme na kotange mamuke parce que na yokana mteki tatana zana ndoki mamona zali boy na yoka ete atea kama atea mako kitoko marikaza na bisona kintualite mais atea kitoko moko awa yo boy ba pasteur na so église de réveil et bongo nani vraiment assemblera na bosolo na église de réveil ma meilleur pasteur ba li ba faux pasteur ba li ebele singa na kozela mai mais na vana moni mai tekara loboko bati Eli mo centre quitté lingai. Et tant na la na butu na chambre na ngai pour na la ku nkamba. Après nga chambre mo ka kitoko. Na la na butu na moni papa Simo Kimbangu. Aye ko changa pe loboko na ndoto. Aye ko changa loboko na la gi pongi mo ko mulai kutu kilti ya tongo na contact parce que pongi de ka kitoko. Bonjour, bonjour, na baninyo so bazolanda biso toujours na kati ya Gossip Mag. Zakaka, la sœur Obolingaka Mingi, votre star, humble servante, toujours na kati ya Gossip Mag, toujours na kati ya As TV, na pesibino ba gros bisous na kombo Jésus-Christ de Nazareth, biso ato bandaka na bonzambe. So bangulo babandala maki ona biso kati na Gossip Mag, to bandaka na bonzambe. Te na so pesa vraiment bambote na bisika le Big Boss azali papa na biso. Hein? Le Big Boss. Papa Micho Noka, aspect spirituel. Opeto na kati, opeto na molimo. Hein? Le Big Boss ya As TV. Abi papa nzamba bakiselanga yo mikolo ebele okoba ba onyo so ba photocopie ba okokate. Biso doza image ya monde entier dans na kati ya As TV et longo na Gossip Mag bilenge na bilenge. Na zo profiter ko pesa ba gros bisous na Amperex, c'est toujours na kati ya France et pourquoi pas na Claudio Bokelo papa social. Claude Bokelo zambalola pambola ngayo abakiselo mikolo ebele. L'appartement de la presse congolaise n'a quitté précisément à Tozana Katia commis na matete. Bipa iwa pito kukuta na vie edingwe. On est à combo akala. Mais le loi commis frère Saint-Paul. Tona ba vie edingwe na mona catch ya biso na Katia RDC. Yango to eto solo la. To tuna e matali catch parce que na ngambo kuna koma na frère. Mais le lot to na identité ya edingwe to longo na frère Saint-Paul. Dena kena ngambo a régie na zo senga na Patrick Ndaba et longo na lembinga zor Yves Mbuyu mobala sokola 2800 par jour fungola biso penza image oyo na kata plateau na biso ya Gossip Mag bamona vie edingo. Merci à vous Patrick Ndaba ndongo fungola biso penza image pamba tena lobaki da de le début que na siko yamba invité na biso lelo vie edingwe. O azalaki champion du Congo. Tu es so azalaka champion du Congo. Yende la memene bino na kati ya Gossip Mag toujours na kati ya As TV. Toko kaya ensemble alinga loba nini puis abengele biso nini. O tozolbe na kati ya savoir plus. Mbote champion du Congo. Mbote maman journaliste. Bonne santé. Santé na bien. Car moi ba pana mike za na ngai mais na komba Simo Kimbangu na kobika. Boni sango ya nkamba po uteko kende to ko kende kinkamba kende ko zo bateme ele kaki nango pe malamu. Na kende ko multiplier les choses makamu na ngai. Pe papa pesinga yango. Po ile que tinana keno multiplier parce que na mona ki na bunda ki na nanga Steve deux fois. To bundi na Velodrome a betingai. To ko bunda na Imika a betingai. Tana kena nkamba na moni do kala ko betlanga maya nkamba na bia dona ngana nela ko mikosa ngapi na jenga na juktu na jubido maya nkamba na yena yango ebele kala bayebi yo vie dingo ozalaka na suki okata na katikati mais le biso Gossip Mag to eto kutwa kovo na kati so penda suki oyo
so na kati suki lingo badona na pili oyibitanga kalera so muta kufeli moto ba rolongole suki moto nyos ngabina na pili pona likameta likachi sport ya mboka na biso eza ko avancer le soutien na longoli na kati pili na mawa mama likambo o to vandeli a na kati ya Gossip Mag olobelo likambo ya catch yebisa biso sosolisa ba fanatique na yo na bisika papa la ngai Micho Noka assez aspect spirituel ayoka yo catch esali nini nakoloba yango bien tout d'abord nakoloba population bo fongola matoi bola nanga bien soki na lobi mabe bo critiquer ngai so na lobi bien bo critiquer ngai lisusu en tout cas yali likamoka soni ngai dingwe na bandi sport na 72 na komi na 82 na yeko za titre ya champion du Congo jusqu'à présent titre za na boko na ngai ata bombo ya pamba ba pesi ngai te nazolela likambo na makasi et nazotala ba catcher na biso ya mboka toza mayeli te catcher ba kocha komba awa asiminza yake pa kaka 1000 francs after transport entre temps moi sina bana bana nzala na ndako babike tata bundaka catch tanga ke komba le but de ata soso mais bazole le comme côté ba conception ya catch baza ko tala biso malamu te toza ko souffrir ngana di comme avocat ya ba catcher bazo gagner rien bazo nika combat pona wundaka combat mais mbongo na maboko ezate voir même catcher azo vanda na ndako tata mama baleki bana na ye ba ndako moko ako futra ta ndako te ezo sala soni pourquoi tata na mama baza ko bunda na chambre yope awa oza ko yoka yango e kusala bino soni te na monena ko koloba te pona Karim Mokonzi le même en tout cas vérité Karim Mokonzi le même en tout vérité ngana ko koloba te yo le ba vérité on ne peut pas retoucher au qu'on n'a pas athée. Ok. Tabak ngana autour na kasho wa ebitina. Voilà Karim Mokonzi. Karim Mokonzi. Bon maman apocalypse zara pola na kasho. Tiens. Quand on a maman apocalypse. Il y a eu gaffe moto ça là qui me balade avec nous de kena kasho. Na Karim Mokonzi. Na Karim Mokonzi. Mais di kambote Karim Mokonzi saraka ndengo zo sala nazali kamoro bate Karim Mokonzi za moi sina ngati me ya ba vérité ok na sauté na kasi pas joana lelo komaka en kamba eza nini parce que le cas pas walesa olobio osambela pas walesa obetaka tolo mais et comme sous osambela na okuna pas walesa na beta kitolo te walesa na kene ko fune na tribunal la carte mairie ba piso conseil wale sabi pona ndima ke olimbi singa yaka na église na ngai na siminzela pe na kene église na ye esili mais dimaka lokoko mondimi ya wale sa na kende kende pona olakisa nini ke naza na kanda ya wale sa te yango na kende kuna pona olakisa ke na kanda na ete tango pe si na ngopena kende makambara moko na kati ya RDC na lubuta eza munene na kati ya capitale ya Kinshasa pasteur nini o azali na kati ya mboka na so bangaka nzambe na l'église nyonso na kimbangiste protestant catholique église de réveil na yeko sa propagande ya église te na yeko sa propagande ya papa Simon Kimbangu Kiangani o ngana moni miracle na ye mais na robango bien que voici l'homme na kotange moke parce que na yokana muteki tatana zana ndoki mamona zali boye
na yoka ete ateya mateya moko kitoko malikaza na biso na kintualité mais ateya kitoko. Et bon Moïse Mbiye papa bon porte ku fakala teya. On passe. À ta pasteur, parce que comme responsable numéro 1 à Kata, Siloé, Ouezalaka, Cité Bethel, Sentinelle, serré à papa Emmanuel Mbiye, que son âme repose en paix. Nabi, on passe, Toleka. Mukuna, Aseka. Toleka. Mutombo, Amen TV. Toleka. Deniles. N'en parlons pas. Ngaïté, hein? Ezo s'engager vieux Edingwe. Ngana posé ka question, nyo se malamu nokona. Donc hein, ngate ezo s'engager moko. Awa yo boy ba pasteur na église de réveil. Et bon nani vraiment assemblée na bosolo na église de réveil. Ba meilleur pasteur ba yali ba faux pasteur ba yali ebélé. Ba pasteur a solo ba yali pe mais baza mingi te. Ya ma bindi bazali ebélé. Tenga sota mi balé ya solo o batambola malam na église de réveil. Et na yo sa propagande on tenga sa ka propagande yanga moko papa na ngai nzambe na ngai papa Simo Kimbango. Et bon Konde, Dominique Polo Konde. Église ali loba. Na kotanga mutu moko te. Nazali pona pasteur na ngai papa Simo Kimbango. Sko yona bango bowela kapenza nini na ba pasteur nyonso ya ba église de réveil. Bango ba yebi eloko to wela. Mais na koyi ko bango te pona bebe na bebe sera ngo commerce na bango. Babanga nzambe pe. Te babanga nzambe te. Babanga nzambe te ba ninga musu bazolu ngwana ndako bazokende nkamba. Pona ko sala la nzambe. Mais bango bazoli ngo kende te. Place sans na mabe yango. Et bon là ba prophète ba botam le kwa maïbo na kata capitale à Kinshasa, ya génération ya Miki ba mikolo. Na bien ngo bien. Et donc bazo sala des commerce. Pour gagner mbongo, il faut des escrocs. Ba prophète wana baza escroc na ba pasteur baza escroc. Pour nous liaka bazo mbongo. Mona tango sur na télévision warwani nige. Yebisangai bengangai na yebisa yo solo na yo. Non. Mutebisa di solo mutu ya deka mutu moko ko yeba yeli nzambe. Simo Kimbango ali nzambe. Maro bakate ke bengangai na yebisa yo makamani zeka na fi na yo. Aro baka yango ta. Oyoke. Mais ya bango tata mwasina yo mutacha yo boy. Tumbura material mbeto kumona mbongo. Mbongo yini na mpepinini yi. Kubimisa bilo kona nzoto. Nzoto mute komi zamba. Po bimisa bilo. Non. Merci ma toleka. Mutuna na biso ya suka ezoka bolangana yo vie dingwe. Autrement dit, frère Saint-Paul na kata Kimbangiste. Tolo bape tolo bati. Tongo zoki batem na kati ya Nkamba. Eloko nini esalaka na nzoto sentir que on s'est dégagé mabe na onyon so iska na Kamba. O santaka nde na kati ya nzoto na tongo zoki batem. Et puis batem bango ezalaki ya mai to bazindisa ki to basaki kaneti catholique ataka mwa mai mutu tango ba bébé bazora ba batem. Kuna Kimbangiste ngana ko zera mai. Mais na vana moni mai tekara loboko bati eli mo centre kiteli ngai. Et tant na na butu na chambre na ngai pour na la kuna Nkamba. Après kinga chambre mo ka kitoko. Na la na butu na moni papa Simo Kimbango. Aye ko changa pe loboko na ndoto. Aye ko changa loboko na la gi pongi moko mulai kutu kilti ya tongo na contact parce que pongeli ka kitoko. La sepeli mingi. Merci. Kamba Jérusalem, o Kamba Kimbangiste. Ba député bazo sa la population mabe bazo nyoko la bango bakenda toujours en Kamba. Ba bourgmestre ba commune bakenda toujours en Kamba. Ba konzi mboka ba autorité ya mboka bakenda toujours en Kamba tandis que population bazo lela likambo itali snel eza malamu te. Tracasserie routière koto ba papa le so chauffeur eza malamu te. La police sous salaire ya malamu te ba komi ko bota bandroid donc to sa ole ka kuluna epai. Mais kaka bango ba konzi bazo kenda en Kamba. Sikoto bakenda en Kamba kuna. Papa lo bakana bango nini surtout en Kambo Italie Congo ndenge population ezo souffrir. Non, papa lo bana bino bien. Papa lo bakona na pesio elimo santo okende nae. Mais tanga bimela libanda ya Nkamba abandi ba tracasserie na yo wana elimo santo zongi
oyoki papa boyaka moto moko te akopesa puissance ndenge koki kende sala mais ntango yo okomi na ndako oke kosalela makambo oyo ozwaki te ozongi lisusu makambo asika elo moki esamela te yango banini RDC eza na kokufa Koffi Olomide koto bafuni na justice koto asaki danseuse mais ye wana mbangu na nkamba akendaki kosala nini nayebi te motema ya Koffi Olomide nayebi akendaki kobongola motema ata bakangi ye mais akomi kimbangiste yo omelama ya nkamba yo ozwa mabele ya nkamba et pourtant oni na kati ya vie na o spirituel omoni tala na nzoto nanga ndenge ezali nazalaki boye te nazobunda lisusu te mpona nakozwa mbongo ntango nalaka kobunda me nazobunda lisusu te me nazolia ndenge nini papa azotindelanga mbongo na intermédiaire ya bato mosusu mwana kovanda boye oyo okutana na nzela moto alabi na edingwe kamata na mbongo oyo osala besoin na oza nango besoin nzambe moto azotindelanga yango naza na esengo mingi lelo oyo obetisi ete mpo na Denis Lesi aya kotika biloko epai ya tata ebongo mwana na yo moko die oyo pesa ye bokoko pe kisi lelo akoma katia lelo na libanda ya mboka Congo ozoloba na ye nini ye mpe nayebisaki ye ke kuna na poto kimbangiste eyali etali shwa na ye parce que moto na moto aza na motema oyo mama bota ye nga mpe naboti mwana akoloba nini ke nani na likambo papa alobi to nanda yango te etali ye moko shwa na ye parce que mokoto okufa moto akokende nzela na ye nga na kokende nzela na ngai ye mpa kokende nzela na ye bongo bapaster oyo bazwaka bakisi mpana olobi bango kokweyisa bato mpana na bachaussure na bamouchoir na banzete olobi na bango nini mpe conseil opesi bango nini bokende kotika bakisi na bino epai ya papa Simon Kimbangu Kiangani koya kozongisela epai edingwe te po soki oye nango epai na ngai okotinda ngai mpo nazongela so nzela wana nakomi komona makama ya ndenge na ndenge bamalchance ndenge na ndenge baza komeka nga ndenge nyonso me bokolonga nga lisusu te mpona sina bongoli motema e nabongoli na motema moko mpe natiki nakotala boye elongi na yo mpe na nkombo londe ezosone vie edingwe champion du Congo obiki ebele bazondima te ke yo bongoli motema vraiment siko eloko nini okoki kosala po ete population bafan surtout na kati ya RDC bandima ke edingwe matika catch edingwe mabongola motema okoki kosala mpenza eloko nini to geste nini okoki kosala naza na geste na kosala te yezu mwana nzambe ayaki na mokili bato bandimaki ye te bandimaki yezu ntango akufaki ke wi ya solo ayelaki mesi me lokola ngai bato bakondima ngai te bakondima ngai mokolo na kokufa ke ya solo edingo mpenza atikaki kisi merci ngonga mezo sonné place Patrick Ndaba azo sinalenga vraiment te kompa na suka ya faire émission na biso bolinga bolandaka mingi toujours na kasi ya As TV elongo na Gossip Mag de awande masolo système na biso ka pene na pene biso na bino na kata Gossip Mag toujours pene na pene mon numéro contact na yo papa na biso vie edingo frère Saint Paul na moi ba dédicace na ba balando na kati ya As TV 089 789 77 77 089 789 77 77 097 66 55 877 097 66 55 877 ba numéro nanga bona kozwa yango wana ngamone yambaka pareil na ngai soko bengi tokosola bien moi bambote apesi mbote na bana bakinwa nyonso conseil na kopesa bino botika président Vandakali biso tutoyeba siko nzela ya nzambe nde mokili na biso ekobonga e na kosenga na papa gouverneur na papa président tokangana no baeglise ezoyela biso désordre mingi so tokangi yango moto alingi kofungola église ou bien $100,000 la ayebi kofungola église parce que lokola bafutaka bampako te mama azoteka ndunda na wenza azofuta tike mama azofuteka lipa na quartier azofuta tike ebongo baeglise pourquoi efutaka te po yango mpe ya li-commerce l'état atala likambo wana abani tokoyala bien
Merci, voilà, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission. Savoir plus et toujours na Katia As TV, na Katia magazine Gossip Mag. Dans le bagatango nyonso ngana bino pene na pene. Biso na bino pene na pene. Aussi Kolanda, Vieux Edingwe, autrement dit frère Saint-Paul. Ndenge tolobela ki de le début likambo ya catch sport et ça vraiment buchafu na Katia mboka na biso capitale à Kinshasa R2 César Pamalam. Te ba kondie Vieux Dingwe Salobi. Donc il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter. Voilà, nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission Savoir Plus. Je remercie premièrement Jésus-Christ de Nazareth. Oh, il a permis qu'il y ait un peu de Gossip Mag. Et le lobbying boss. Papa Nabiso Michonoka, aspect spirituel. Bopeto na kati, pe bopeto na molimo. Ngala bino tozoka bwana. Ah, kanela lobaka na suka. Merci na ba obazala ki na Regina Ngambo Regina Zomona. Patrick Ndaba et pourquoi pas na Yves Mbouyou. Hein? Babimo mbala sokola 2500 par jour na kati As TV. Umela petit na nga vimba na yo lia na yo. Mbokeza ya biso nyonso mo pepeza ya mutu nyonso. Biso na bino tozoka bwana awa soki soso mbala ko lela te okowanga na Gossip Mag mbala misatu. Biso na bino pene na pene. Na Gossip Mag balobinde war. Macheza war.